Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baeba nsombo mesana kolanda radio na biso ya Zoomel 1000. Lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo pe mokolo ya lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango na oyo etali radio na biso pe oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo pe oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Bandeko babolingo lelo tokoyebisa bino na ndenge ete po ete tozali kosenga na ba mama congolaise nyonso bazala mikolo oyo mayele pe elongo na ba papa bazala mayele et surtout ba couple bozala mayele po ete mikolo oyo ekomi na système ya lokuta eleka. Système ya lokuta eleka yango nde oyo bazali koya na système ya koloba ete ba papa botelema po ete tokende kobunda mpona mboka Congo pe boyokaki ete mikolo elekaki totielaki bino émission na ndenge bomonaki ndenge baitilizaki mama congolaise moko oyo ayaki kolelela bato lokola moto abungisi mbongo na libongo ya kala kuna na Congo oyo bandaki kolela ete ba papa balingi biso te ba papa oyo balingi biso ebongi malamu ete bokende na Congo kobunda pe ba papa oyo bazali na bolingo na biso bakende kosala ba mission kamikaze na Congo botala ta moto oyo abundelaki mboka na biso akufaki na Londres bakundi ye na honneur na banzi ete bolandaki émission na ndenge bomoni mama wana azalaki kolela pe ba oyo balingi koyoka koyeba tina ya émission yango soki bokei kaka na page na biso ya radio boluki nde bokomona ndenge nini mama congolaise oyo baitilizaki ye po alela kaka mpona koyebisa na bato ete azali na pasi na motema azali kosenga na bapapa nyonso bakende na Congo mpona kobunda po ete asengi mpe bakota na kati na lisolo ya bamission ya kamikaze po ete balakisa bolingo na bango vis-à-vis na bango bamama. Mais dans l'entretemps ye moko azui mobali na ye abombi ye po ete alingi bamibali mosusu to bato mosusu bazwa bamibali na bango bapesa bango lokola mbeka po ete ye moko azali mayele mingi ayebaki ete soki bamibali ya bato mosusu bakei ata soki bakei kokufa kuna me oya ye azali na ye po ete butu nyonso tu esengo na ye ezala kaka seko na seko. Mais tozali koyebisa pe na ba mama bosala keba po ete ba masolo oyo bazali komemela bino ya koya koloba ete bozwa ba papa na bino bakende kobunda mpona mboka tozali koyebisa bino ezali na ba exemple ebele oyo tosi topesi yango na kati na ba émission na biso ebongi malamu botalaka ba exemple wana pe boyeba lolenge ya bato yango ndenge bazali po ete lelo bazali koloba ete tobunda mpona mboka me bango moko bavandi awa balingi ata kodeplace te bazali kozela bato mosusu nde bakende liboso mpona bango.
tozali komona ba journaliste na bango bazali koganga na ba radio il faut bokende kobunda pona mboka il faut tokende kobunda pona mboka mais totikali nanu komona te ata journaliste moko basi tikali koyebisa biso ete mikolo oyo azali kosala émission te po ete asi azwi pepo akei kuna na Congo po ete akende kobundisa gouvernement oyo ezali na Congo. Mais bazali koganga kaka na mosika ete bazali koluka nde bakandida bokende kobunda pona mboka bokende kobunda pona mboka. Lelo bato mosusu oyo bamanipulaki oyo bayokaki bango oyo bakei lelo bakufi na Congo tala ndenge basi na bango bakomi mitelengano 2000 euro ya pamba ememi ngambo nani yango akofuta 2000 euro wana eluki banganga ekomi ete bakoma kosalaka bacotisation de gauche à droite bandeko babolingo mpe kohumilie moto tina niveau wana ezali malamu mingi te. Yango wana ezali na babiloko mosusu oyo nzambe azali kolakisa biso po ete tomona toyeba lolenge ya bato yango ndenge nini bazali. Lelo bato wana oyo nyonso bazali koloba ete tozali bato ya mbongo tosalisi ba radio na biso me bazali kozanga 2000 euro po bapesa na mama oyo akende kosisa makambo na ye na tribunal. Wana nyonso mpona kolakisa ete ndenge nini bino bokoki kosala keba na bato oyo po ete bayebi nde komanipule bato po ete bango bazali koluka nde bato mosusu bakende kobima mbeka bango nde baya kozwa bokonzi po badondwa lisusu malamu. Pona yango bandeko babolingo kuna pe na Kinshasa bana ya Congo na kuna na Kinshasa balobi bango nyonso ete bango bazali kaka sima ya Joseph Kabila Kabange mokonzi na bango oyo bazali komona makambo ya kitoko ezali kosalama ba makambo ebele esalami na mboka oyo bazalaki yango na tangu ya deuxième république kaka ba promesse na ba promesse eloko ya malonga ezalaki te. Pe balobi ete bamoni eloko nini oyo ekoki kokosa bango te po bakende kolanda bato mosusu oyo bayaki bapie mboka basali ba makambo ndenge na ndenge pe lelo bazali koloba ete bango nde bazali bana mboka tolanda bango. Bandeko babolingo eloko ezali koboma mboka na biso République démocratique du Congo po ete soki otali lelo na bato ya mayele bakomi lokola bato moko ba ignorant bato bazali komanipule facilement. Okomona tata mosusu tata monene bazali koyebisa ete mboka na biso ndenge ekomi boye tosimba na maboko po ete tokende kotonga mboka me ye azali koloba kaka makambo ya baguerre otobenga na banguna makambo ndenge na ndenge bandeko tolobelaka bingo bino nyonso. Lelo soki moto azali koya lelo koloba ete barwande banguna na biso bamakambo ndenge na ndenge me ezali na bakestion ebele ifo botuna Mobutu tango azalaki na babisengimana na bato ebele lelo oyo bango bato ya nini bakomi koloba okenge wa dondo azali rwandais ebongo tango asalaki epai ya Mobutu mpona nini ye ngwanda akimaki mbangu epai ya bato oyo bana ya poto oyo ba diaspora congolaise oyo bazali libanda ya mboka mpona nini akimbaki mbangu te po ya koloba ete bapeple botelema po ete kuna toza na barwandais na babisengimana mpona nini atelemaki te. Lelo oyo moto nyonso to azali nde kotala intérêt na ye lokola na esika na tango ya Mobutu intérêt ezalaki moto nyonso to azalaki na esika ya kobuka mokuwa pe kolia wana balobaki makambo te lokola bakangeli bango bamadusu nyonso nde bakomi koya kokosa bato ba histoire te ya bana ya mboka. Bino moko bouti kolanda bras droit ya ngwanda oyo asilaki kopesa démission oyo awuti koloba ete likambo ya mwana mboka bango moko basalaki réunion monene pe bamontaki yango de toute pièce mpona koconvaincre bapeuple congolais na likambo ya mwana mboka pe alobi ete eyaki pe esimbi. Yango wana bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut boyeba yango ete moto oyo akoya koloba ete alingi peuple po ete ye nde azali kobunda mpona peuple azali te. Moto oyo tokondima ete alingi peuple oyo tokomona azali kosala misala ya kitoko kuna na Congo ndenge tozali komona misala oyo Joseph Kabila azali kosala na kati na mboka ata ete bato oyo to banguna na ye oyo bazali koloba ete eloko nini ya malonga asali eloko nini ya malonga asali me ntango bino bozali koloba eloko nini ya malonga ye asali ebongo ba evre na bino ya 32 ans ezali wapi? Ba evre na bango soki otuni bango ba evre ya 32 ans yoka ba exemple na bango
on attend la deuxième république ba PDG bazalaki mabumu minene ba santé ya bien ba voiture ya kitoko sikoyo ba PDG ba koma ba PDG ya ba konda ba fionoka ba yoka ba exemple ezanga tina pona komona kaka ete bato basali penza makambo ya malonga te baza kotuna bino 32 ans na bino bosali nini mais baza kopesa exemple na ntango ya deuxième république ezalaki soki otali PDG boye omoni mpenza ke mobali ye wana otali ye directeur omoni mobali ye wana mais lelo na kati ya Congo soki otali ye PDG ou bien directeur bafionoka wana nde eza exemple ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba